wana oyo toza kolukila oyo ede biso nzala ekabolaka na ndako mona nzala yeboye ngeya bato bakomi kolere mpiaka ekabolaka koma banda qui a monté papa ou aussi pour faire ça. Et de masumu, bible ne peut pas composer. Et ben non, kanda. Et comme ça va monter comme un péché, il y a pas péché ni. Nyonso. Et nous va se même de ça du combo, à ça péché combo. Mais ça même mais ça même mutakore ye aza kosangisa kombe de péché. Nyonso. Parce que avec ko yo mo so pesi kanda le mo bra na zo no zero nani. Banda. Abala. No abala. Mais ni kole manani. Si moi si pas yo salinga boyo ko. Yo kancho mo no kanda. Na se kanda Bible lo bete. Soko moni mutakanda benje mutani masumu. Tout le monde a mouru dans un pied. Tout le monde a mouru dans un pied. Mais il y a kanda, masumu na comme ça ni. Désobéissance sans jamais je le premier masumu na kasi tout dans le sala. Beta une fois deux fois. Zoi banga vele ko laite ya bango yo kuna mabanga ntalo omwanya. Bref, qui que tu sois comme ça te tirer papa wuli. Mama ani azalaki nango alanda ki ngwa comme suto uti ko lobela a ko revoir yango na bande ko baza ko landa yango. Mutumona ete comme ça eka moko. Na se ya kanda tobani na nzambe na kaya delige masumu longo ko pa msimba rien to na kaya Jésus Christ kanda nzete wana banzete ba tende fonza wa fui na ngo na kaya ko beza na temple wana ba fia ko ni na temple na suka ti le na église ba commerce so eza fait difficile pour nous koyeba ete nani ngo azwa kanda bona se ya kanda azu bénéfice penalty ezala mais kanda musuto yako na Bible la indignation. Oya kumona par exemple Paul. Alors il kanda contre Peter. Na makometali baki baba Jérusalem kaka bana Israël kaka batu fona na Nzambe batu kwa pesa na baba Nzambe ya Jésus. Mais Paul alwa non, ce qui veut toka bon. Na kanda na bakabona. Yena serious na bana basta kena nzela bango. Et puis Peter le batike na nzela naye. Mais kanda ndengwana eza ya destruction te. Eza kanda indignation ya wani za iko kwa soki soki na kanda oyo yalete ile tuza kabatu mwenge papa ulio pesa soko ko so yoka ki ya mo yo pesa soko kuzo kanda kanda ndenka ucholo ba wana tuka Bible peso zo pekisa biso surtout na propos ya kanda donc pona ko éviter kanda eza pas pona ko éviter mais pona ko éviter yango eza simple pour la nina lobine wana parce que Jésus est mort sur la croix. Il y a mutu à Satan. Comme mutu ya na kande za nani za Satan. Donc soki bandio mona ke kande bandio matala nzoto na yo yeba ke Satan bandio kota. Po Satan opera kanini kaka na mutu. Même makanisi. Ya mwana tanga so ote otangi tanga Romains 12. Nyonso wana mobimba. Okomona ke no soki obandi ko changer makanisi na yo. Chaque jour, na tongo la mou qui va nous changer ma canis. Bible le tout ça. So ça li bon monter. Au moins la bola monter le bossona. Merci papa. Wili yom tu allez passer na biso. Et merci maman Annie amtabe saki biso awa pour tout pour débattre le sujet Romains 12 tu ko pesa eza ya solo
Romains 12 biso pe moto recommander pe na otanga na Ephésiens 4 nyonso na 5 na 6 pe eza conseil moko te toyi kopesa yo ekozanga kozala oyo eza na bamikanda oyo. Merci nzamba pangola bino papa pasteur na bandeko bazali kolanda biso na banza pasteur okozanga kopesa bandeko na bakongo tina Kinshasa mbote te bango nde bato baza kolandaka biso na minute oyo. Merci mingi nzambe apambola bino. Haleluya. Mama l'activiste na biso mama Ani mtarepresentaka minoko ya bato bazangi minoko merci tuye atalaka mingi makamotali société na biso ngai même si nake na biblia ye bokanga ye mpenza te ye aza mutu moko ayi kobalanse akende na mokili azali azonga boye azali parce que aza activiste un rôle activiste ndeko na ngai keba koningana kosala yango te kokende mpe na église na yo to nalobaki oza activiste parce que okomi activiste na église na bino mabe ezali te sino te lumière okota na église parce que mabe nyonso ya kotuna kokomimisa yango directement epuis boanalyse yango kasi bavérité mosusu keba ekoki kopesa to colère nde yango na émission mpoko ezali kolobela colère kasi tosili kozonga mama ali na prometaki yo te ntango tokozonga tokolobela bamakambo eza kopesa bato colère sans le savoir, a été à provoquer la colère, mais quelque chose qui est là, c'est provoquer colère. Yeah, na ebi ostozolo bana Amerika moko na bosse nimpe ko loba pona kanda kaka oyo. Na ebi papa pasteur moko boye ya pasteur na biso mwana na azaki na kanda, mwana azaki ko sakana jouer ngo a bwaki ngo na mabele jouer et panzani. Ozo comprendre? Siko mwana na fala ki mabe. Mwana zaka na kanda ye papango. Siko na kanda. Na uta na kanda ya banda. Akonti na ndapo. Ameme na ndapo. A importer ngo na. Aha. Mwana saka na jouer mwana bana moko mwana ngi ngo na mabe donc jouer quelqu'un. Ambando na ni pa panzani. Mwana tanga atale jouer atali papa. Siko papa ngotanga kande tila ki atali jouer. Mwana akoka ko réparer jouer ngo ezala kite. Donc esala ki susu passe tanga zonga ikali. Ozomona ndenge tukoloba kanda eyaka ko na ezana makamu moko donc o bomi o sali mabe et puis o regretter pona na sali yango et puis moi o réparer yango le susu eza le susu te na banza na bandaki na makamu tali colère oyo na lobaki na mona émission ya la vérité concernant Noé que même nzambe na tango silikelaki mutu na mabele parce que masumu ekotaki alobi ko éliminer masumu na mabele oyo colère salaki ye a détruit mokili ataki delige mai ekoyaki mais na tango mbule sili atali milimo ndenge sopanaki alobaki nini nasali yango et je regrette d'avoir créé l'homme na regrette mpe kosala nini ndenge nabomeli motu mais problème eza te esili ate arc-en-ciel nakoboma so motu na sorte te po somo eleki mingi Dès que vous dites, parce que vous avez joué moi, on n'allait pas jouer de savoir dans moi. Moi, on a savoir dans yo. Mais dire que solution n'a pas besoin que le gouvernement n'a pas besoin de canne. Mais on va tirer conclusion sur votre qu'elle peut-être on peut comme ça conclusion. Qu'on soit colère, qu'on soit décision n'a pas besoin de canne. De mon cause décision n'a pas besoin de colère. Simba basoba pe so film ma kama ndenge lekela kina solution comment ko kozalela oya ko regretter point na zwaki décision wana ozambi kambo sulu ngoko loba moninga na moko lusu azaki na kanda mo ba ko supporter te azaki mon ko mo colérique bazaki na TV wa to somba sika TV ya munene azu TV ngo pandiango nikola kanda ya likambo nini
Bon, est-il que, merci, tu dis qu'on a besoin de sous sa colère, mais on a aussi porté la colère à Panda et le Koya. TV, bon, alors, il est un gros bazar sur la TVT. À regretter pour la Nina Panta TV, on a donc pinché quand on a qu'on a n'enga Panta TV, on a TV au côté sur la TV. Donc, on a 100 TV, on a voilà. Yo na exemple bande ko bele ba ko be mas ba ko pesa suba ka exemple e bele to sto mona bana na balabala chaque fois so mona na balabala shege azangi ba para ko lo bateke mona na papa na mama te irresponsabilité ya tango ya colère ezwaki ba para e bon moi on soka bimaki ye mo kana libanda irresponsabilité ya para na colère ezali kaka quelque part que tikaye akene na ye mais na prometa ibino ngete ba ko bele na ko lekana mo pili zo ba ko ba pesi ngai kanda o provoke ngai kanda est-ce que kanda izanga na makamba baza ko sala mabe to sali mabe to société za ko sala injustice non pas nécessairement